Nzambe na ngai. Nazo seka esengo na zalango. Église catholique. Papa Satu yaka wanana. Ambongo, Fridola Danga, Monseigneur, Papa Cardinal, Ambongo, Papa, banda le 31, ti, les deux, et c'est moi Nazaraki Nango, Badoki, Nanu Badoki, il dépêche, bon yébela, mandesi, Ambongo, au bêtier vraiment bataille à Baka. Checouleur, frappé, oye bela, mandesili, oye anga mama catholique, Satu, oye bien église catholique église catholique le tout puissant, il est tout puissant, papa sakoli, a sosoli, au moins t'écoutes la narrative mama catholique, parce que nazali mama catholique, et c'est une église catholique, na rolongwa na église catholique, tenga Clémentine. Na kokufa ka bobele na katolika. Bayebela, mandesili, mam, banda babota ngai. Nandima kite deke idepese kozala humilié boye. Vraiment humilié. Nandima kite ke idepese bakoboya ye na kati ya ville ya Kinshasa. Nandima ki yangote balalite lelo badoki ngai moluba na monu moko kuna bibaluba molongwa na nino mema wakabea mukoti la bwena mpenga mwangwadi wa kumilonda tena mwakumbuka mukatoliki to na kokufa ka bobele na katoliki yeleo ata bofingi bokofinga mena za kodoki sabino bokodoka nanu bodoki il dépêche, quelle humiliation depuis il dépêche ma fonda nanu ba saboli ya gobo ete atakutu papa malula azaki boete azaki na mamuke papa yetu papa mosengo Fridolin ya mbongo atuka papa yamba ba bisou papa cardinal na lelio kanisa lerto zalaka na Rome oh la papa cardinal esengo yo pesinga na lali na esengo peuple ya lobby peuple ya manifester na stade